Mbote na bino bandeko eza wangai wa bino lisusu mama Ariette Kilumbushembo na telemi apona recette mususu ba recette eza na ngwebele muke muke tozui na kosenga na bino nyonso bomi abonné bokota kota na chaîne nanga Ariette Kilumbushembo TV ezu please bokota bomi abonné bokomona kolamba eza na kati bokomona ba conseil bokomona ba histoire vrai tozo meka tozo salisana. Lelo toza na recette na biso ya mayebo ya matoi. Avant na banda kosala recette na nga na sokola ki maboko, nalataki kitambala na ngai. Mayebo na nga matoi nalalisaki yango depuis na butu po eza ya kokauka. Mususu eutaka na Congo ezalaka na mabele mingi. Esengeli kosokola yango kolalisa yango na mai butu na tongo ekosokola yango bien. Tokati ya mayebo na biso tokotia pe mbizo tolesaki yango na kati ya mai tokotia pe mbisi ya kokauka o to bengi milonge batu mingi Lubumbashi ba mbiso na milonge il faut que bakaba mbisi nyonso bakombo tolesaki yango pe na mai tolongolaki mikwa nde tokotia. Bon recette na biso yango oyo toza nango mayebo ya kokauka yango wana totiaki yango na mai bo ndenge esele mbiti mayebo matoi na kati ya mayebo na biso matoi tokotia mbinzo tokotia mbisi na biso na babengi milonge bana Lubumbashi bayebi yango na bana kisapi musu bayebi yango mebingi bayebaka yango te milonge oyo yango na kokauka yango oyo soko tosokoli yango depuis lobi tolalisaki na mai ope yango tolalisaki na mai tokotia matungulu tokotia nazwi kaka na kenda kokata na bilanga na ngai batiti ya poireau ya ndembi po eza na fresh ne bimisaka solo na ngondi na kata na kotia soko lingi okotia soko lingi okotia te tokotia ai na biso tokotia mungwa tokotia mwa feuille de laurier muke na kisaka bino ko na feuille de laurier yango wana tokotia goût na biso eza na episa matungulu na kisabino yango wana eza na episa matungulu eza na episa poivron eza na episi ya tomato tokotia mwa ndinja na biso tokotia mwa muscade na mwa vegeta na biso tobandi elugu na biso tokotia pe tomate yango tokosala yango na machine mayebo na biso yango oyo tokotia yango na mzungu tokotia na mzungu awa tokotia nani awa mayebo na tokotia na mzungu tokondika mwa tomate na biso na blender yango wana bomonde na konika yango blender ezaka bien esalisaka na tie nga tomate mbuma te eza na kati tomate mbuma te na tiango nde na blender na tuti yango nde tokotia na nini na biso na tokotia na eloko na biso tokozwa mbinzo mama mbinzo wana na tie likolo ya mayebo mbinzo na biso tokozwa mbisi na biso oyo ya milonge totie mbuma nde na kotia bazalakisaki pino mbisi na biso ya milonge oyo nani mbinzo yango oyo totie kuna mbisi na biso ya milonge yango oyo yango na kokauka nango ezaka nango mikelengi na kosabino recette mususu ya pepe soupe nango to kokalinga nango mbisi ya milonge bonga te kotia yango na mai depuis butu po elembaka makasi le même jour okolamba otiango soko lingia ya kokalinga otiango na mai na mwa mungwa oye kokalinga soko lingi pepe soupe okotia tokolakisa mbala mususu tokotia matungulu na kati ya mbizo na biso pardon na bosani suka tokotia oyo nguba na biso akotuta ngumba na biso akonika oyo bakalinga biso tosomba kaka na boîte soko lingo tuta kaka yo moko makasi na yo soki po lingo somba boîte okosomba ya boîte tokotia matungulu tokotia poireau pona bukaki na bilanga eza nanu fresh tokotia ai na biso yango wana
ayebonga na lobaka ngo mikolo nyonso eza bien te mpona biloko ya kolia. Eza bien te mpona biloko ya kolia. Tolobelaka ngo mikolo nyonso. Tia moke ya kokoka tokotia mwa feuille de laurier na biso. Tokotia mwa mungwa na biso. Natie mwa mungwa moke. Natie mwa mungwa moke mpona na kotia vegeta mpe ezaka na mungwa. Totie mwa gu na biso wana ya tomate na matungulu. Biloko mingi mingi te ba mama. Totie mwa muscade na biso. Totie mwa tangausi moke na mwa vegeta na biso yango oyo totie. Bandeko tokotia mwamba. Mwamba ezaka na mafuta mingi. Mwamba ezaka na mafuta. Mais totia na mpe tomate on ebisaki bino yango wana. Moment tomate nanga nataki yango na brenda. Yango wana totie likolo. Na kotia mafuta mingi te mpo mwamba. Mafuta ngwana cheka muke. Po mwamba pe ezalaka na mafuta. Donc na kotia mwamba na ngai te pona tie ebele sipo ezala kilo ezala bloqué e bouger te ningana. Na kotia mwa ndambu kaka ya mwamba pona esala mwa soupe elengi soupe ne fo ebina ezala ko bina ya ko bloqué te. Simbelanga boy. Ah, nazotia mwamba, nazotia biloko nyonso mbala moko. Natie mwamba me na kobalola te na kotika yango etoka po soki na baloli yango biloko ekozika na se. Na kotia nanga mwamba mingi te ya kokoka. Ok, totie mwamba na biso. Yango ala bomoni mwamba. Totie pilipili na biso. Tanto kosisa kolamba etoki ebeli nyonso ekoti biloko nyonso. Ekoti nango biloko nyonso. Nde siko tuka kobala bokomona elengi ndenge ezaka ndenge kolambola mosapi. A part wana tokotia mai po etoka ebelisa pe nguba na biso. Tanto kobelisa nguba na biso nde tokoka kobalola mai yango wana kaka esika na nikelaki tomate wana nde natie mai wana. Ok, tokopelisa moto na biso. Moto na biso anga topelisi na moto ya makasi. Tokozwa bilei na biso totie na moto. Yango wana mwa pilipili, mbinzo, tomato, mwa milongi ya bisa kokauka na mayebwa matoi. Mama mtantaza ndenge na kolama. Pesi mbote na bandeko na nyonso. Sans oublier mutabosa na mama na papa na ete. Sans oublier Nadine bola na papi bola mama na papa na ngai. Ba misusu bolingi mabanga bo bengi ngai. Toyebi ndenga ko solo le ko sesa ta mwa unité. Mwa eloko ndenga ndeza ka bino moko boyebeli. OK. Tokende boko pesa ngai 15 minutes ya biloko yo tango ko bela. Yango bomoni yango na kati to finiki tango ekobela tokoya kosala na bino nzela moko. OK, bye biloko ngwa na moto bino bomoni eza na moto bye.